na vitesse moko ya kosakana na yango te asukisa course na ye awa na arrêt Betani alokoti 2 pousse-pousseurs pe bakufaki sur place likambo kokamwa moko abandaki nanu kopema kasi ba gens de l'ordre baye elongo na population mosusu nyonso wana manque ya baklinike mobile mpona kolokota batu soki bazwi likama bakotisi bango na pusu botala lokola oyo akufi nanu te bamatisi ye ndeko mosusu akufi atindiki ye kasi nani akoyokela ye lokola lobaka te. Joseph Kabila Kabange eloko mosusu asali eza nini abongisi nzela na biso ya kolongwa Kinshasa tina Matadi asphalte yango soko olongwe na 6h na 10h juste ozali na Matadi. Donc Joseph Kabila abongisi nzela ya Kinshasa Matadi. Joseph Kabila azongisi bongo train oyo ya kobanda Kinshasa ti na Matadi esali bambule bele train wana ezalaka lisusu te. Joseph Kabila azongisi train wana. Joseph Kabila lelo azongisi bongo eloko babengi Sokoda. Sokoda ezali nini si le plan social amonaki ke ba musicien bazali ko souffrir nde lelo azongisi bongo Sokoda. Salende tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro Kisasa mboka bisengo Congo démocratique mboka bonsomi Wabasango magazine d'actualité ya RDC oyo ba congolais bazali kotala partout na ngambo ya Brazzaville na engomba mokonzi Kisasa surtout na Masina eibe kosala nga sai na motema pe na tombeli bino be bolanzi bolamu Toko fongola magazine na biso na arrêt Betani na commune ya Masina esika wapi accident monene esalemaki 2 personnes bakufaki nyonso wana ekumbeli ya mabe ya ba chauffeur ya ville province Kisasa population balelaki boye liboso ya kamera ya Jean Mufuta tolanda bolai bwa basango ezali kosala pasi pe mawa na ekumbeli ya ba chauffeur ya ville province ya Kisasa bino moko botala badega nini oyo bazali kosala butu moyi na babalabala ya ville lokola awa tozali na arrêt Betani na commune ya Masina esika wapi 207 oyo bozali komona na bilili autaki ville azali komata na Masina na vitesse moko ya kosakana na yango te asukisa course na ye awa na arrêt Betani alokoti 2 pousse-pousseurs pe bakufaki sur place likambo kokamwa moko abandaki nanu kopema kasi ba gens de l'ordre baye elongo na population mosusu nyonso wana manque ya baklinike mobile mpona kolokota batu soki bazwi likama bakotisi bango na pusu botala lokola oyo akufi nanu te bamatisi ye ndeko mosusu akufi atindiki ye kasi nani akoyokela ye lokola lobaka te nyonso wana bazali komema bango mbangu na kati ya morgue oyo tozali kointerpele batu soki basali accident esengeli na bamutuka ya mobile ezalaka mingi penza ya clinique pona koreanime bango misusu tanto bakoki kobika kasi batu bazali kosila obese kosila la mituka oyo ya 207 bakosuka wapi population bamolobelaki na Avenue Kumbu na commune ya Kisenso magazine d'actualité ya RDC wa Basango esaleli bino constat par rapport ya bawenzelo lenge kani esili kobeba Jambadu azalaki wana tomolanda Commune ya Kisenso ezali commune oyo ekenda sango awa na vi province Kinshasa kasi ya pasi pe mawezali ke moko ya bawenze na yango oyo babengi wenze ya Kadi na Avenue Kumbu ezali bongo na eta moko ya mabe makasi bino moko botala lolengeni ba mama bazali koteka
bamesa ya bambu misusu kutu batia bamandalala nyonso kaka po bateka. Awa soki mvula ebeti ndimela ngai biloko ya bamama epolaka po esika ya kokimisa yango ezali te. Bateki ya wenze ya kadi bazangaki maloba te. Wenze mbimbana mtozana ya mandalala. Wenze mama basela bisote wenze mbimbezana depo. Oko mema basa biloko no tina ndaku na mutu koma kobeta biso chaque jour. Wenze mbimbezana toilette. Eka ninge zaka meziro menza basunga muke teka kabo. Leta pena batunga biso wenze ne ba marché liberté zalaka ne ba marché liberté zala ne ba marché garbo ezalaka tatuzaka bwena seka bwe mutu mutabeti beti batole metona pula batongela biso penza. Papa bourgmestre ya commune ya Kisenso tokosenga na yo otonga wenze ya kadi lolenge otonga wenze ya deta pe ba wenze mususu ya commune ya Kisenso poko teka boye eza malamu te o tolobaki te tolobi. Ili brasserie na lemba imbu bana ya Congo démocratique bazali na ba difficulté ya makasi lokola ya mai pe ya banzela lolenge ya kolekela kutu ezalaka te. Jacques Konde azalaki wana na compte ya magazine d'actualité ya RDC wa Basango tomoyoka. L'eau c'est la vie du temps. Kasi awa na quartier lemba imbu na commune ya Mongafula mai ezali luxe pona bango. Awa bamelaka kaka mai ya mabulu bino moko botala modèle yango. Salite me yango nde esungaka bango. Awa bayebi mai ya régie des eaux te. Kasi likambo etali nzela. Awa nzela ya malamu ezali te. Bangomba population basufaka makasi boyoka bango moko ndenge balelaki. Maya pena pasi pena osana te biso pena maya pasi. Yango tsinga bakonda mboka soki baza na bonne volonté bakotila so mai koto. Pour biso ozaka ba peuple. Pour biso lo ezaki biso azaka mai. Donc pour tokenda ba kantine tokenda na bazamba okuluka wa mai donc toza pena kati ya Kisasa. Toza na Kisasa. Na tu toza na kati ya région ba toza na Kisasa. To sengi pe biso ba mai fezala ma pompe to ofungwa na mai otoki mai esali mwa bien. Nzela ezate mai pass siko na ndenge ni tokoki kosala poto bonga sutu nzela ekata ni pona mai likambo wana esalaka nga pasi esalaka biso pasi nga moko kaka te nga na lingi ata nakufi lelo ata lobi te me babongisila biso nzela bano tozobota batambola ata oza na voiture moyo tambola na nzela oyo eza te. Tokosenga na bakonzi ya mboka botala malamu likambo ya mai na nzela awa na lemba imbu poko vivre boye ezali bien te. Oh tolobaki te tolobi. Jacques Konde azalaki mayele na sima kamera na commune ya Ngaba esika wapi ba mama ya wenze bazali kolela wenze na bango ebebi bazali koteka toujours na bosoto nzoka nde bafuta kampaku ya leta tolanda commentaire ya Benet Kamaya. Tozali awa na wenze ya rond-point Ngaba précisément na commune ya Makala. Ba mama bazali kolela na likambo etali wenze. Bazoteka na se na kati ya bosoto kaka ndenge bozali komona. Bazali exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge. Balobaki boye liboso ya kamera ya magazine wa Basango. Tozo pesa mbongo ya lega matiti kulu ya salo tozo pesa mbongo ya salo matiti ya mwana bazungu matiti wana tozo pesa tifoid tozo bela pamba ba tifoid pamba kumesa tozo mbongo soko boko pesa basi basangi yo bilo
ce sont des typhoïdes. Pour ça qui te côté biloko là. Regarde, tina balabala, camion côté bandengeni. Ba biloko boye. Bobo joie nini makasi ya kosala kumese ya makala so sa lelo ko mokote. Watu bambonga leta awa alingolo ba te fule be kite mo awa. Balonga katita mapa sote kablo kwa lebo na kulu boye. Do traite malade. Bango ba ozo kapa mbonga bonga ba okenda na ba okenda mais biso to souffrir. Chaque fois c'est là baautorité ya wenze bobongisa wenze malamu mpo bamama bafutaka mpako ya leta bosalela bango entretien mpo koteka na bosoto boye ezali malamu te. Anti-hémorroïde eyende kobikisa bamama pe bapapa ebele bino oyo bozali na problème na mukongo tomomela. Après plusieurs temps de servitude de mauvais produits contre les hémorroïdes, enfin, la solution est là. Anti-hémorroïde plus, un produit très efficace contre les hémorroïdes. Mais attention, ce n'est pas tout. Vous tous qui souffrez de toutes sortes d'infections, stérilité masculine et féminine, diabète, règles douloureuses, constipation, faiblesse sexuelle, omela tangawis peba kisi ya ndenge na ndenge, solution Ikelever, y a pas de souci. On est ensemble avec Anti-Hémorroïde Plus. Un produit très puissant, alors bisognon sotolobi, au revoir hémorroïdes. Mieux vaut prévenir que guérir. Okomela yango ozala na bokono to bokono te. Anti-Hémorroïde Plus, un traitement préventif et curatif certifié Topé Indumama na laboratoire de pharmacologie, faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. Nos adresses, nous sommes sur avenue Inzia, numéro 2, référence résidence du fait président Kassavou, rond-point Victoire, en face de la maison de la Bible. Victoire devant l'église Saint-Joseph, croisement avenue Éthiopie, coin Prince Victoire, 7e et 13e rue Lumété, gare centrale, parking UPN, Matadi Kibala. Ponamituna, Bengabiso na 089 947 32 32. Anti-Hémorroïde Plus, un produit du centre tradit moderne Dieu est bon. Anti-Hémorroïde Plus. Avec Anti-Hémorroïde Plus, mon mari est l'homme le plus fort du monde, mais surtout Nakati. Pona nini nazali kosenga na bino tete bosala ba cellule de base pour soutenir les œuvres de son excellence Joseph Kabila Kabange. Soki bozali koyeba te, président Joseph Kabila Kabange asi asali misala ebele na kati ya mboka oyo, yango wana biso ngai nazwaki décision ete na soutenir le président de la République son excellence Joseph Kabila Kabange. Nasengi na bino pe bo organiser ba cellule de base pour to soutenir son excellence Joseph Kabila Kabange. Toko sala ndenge nini? Avant to soutenir ye nazo rappeler bino 1. Joseph Kabila Kabange eloko liboso boyebi ke na mboka na biso tozalaki su na compagnie aérienne te makambo ya ba avion. Lelo yo Joseph Kabila Kabange azongisi bongo compagnie na biso national ya makambo etali ba avion babengi yango Congo Airways. Joseph Kabila Kabange eloko mususu asali eza nini? Abongisi nzela na biso ya kolongwa Kinshasa tina Matadi asphalte yango soko longo na 6h na 10h juste ozali na Matadi. Donc Joseph Kabila abongisi nzela ya Kinshasa Matadi. Joseph Kabila azongisi bongo train oyo ya kobanda Kinshasa ti na Matadi esali bambule bele train wana ezalaka lisusu te. Joseph Kabila azongisi train wana. Joseph Kabila lelo azongisi bongo eloko babengi Sokoda. Sokoda ezali nini sur le plan social? Amonaki ke ba musicien bazali ko souffrir nde lelo azongisi bongo Sokoda. Sokoda elingi koloba nini? Ezali kaka epai to banda ko ko verser salaire ya ba musicien. Yo obini evoloko joker. Obini bozi boziana. Obini wazekwa. Obini karmapa. Obini chalamwana, obini redi amisi, obini emeneya. Mais problème na yo olinga ko bina bango ya ofele, olinga futa mbongo te. Ne président de la République non, tozong sa Sokoda po ba musicien ba banda bongo ko se retrouver. Joseph Kabila Kabange azong seli biso 1 circuit bancaire. Boyebi bino moko ke ba banque
et ça qui sous fonctionner dans la deuxième république les yo avec Joseph Kabila Kabange ba banque est commis ko fonctionner normalement Joseph Kabila azongisi biso carburant na kati ya ba station bino moko boyebi lelo soko ke na kati ya station carburant ezangaka lisusu te or na deuxième république ezalaki lero yo ba voiture etondi na kati ya station carburant ezali te mais grâce à Joseph Kabila lelo carburant ezangaka susu na station te Joseph Kabila Kabange akotisi biso na fibre optique na tango ya deuxième république fibre optique ezalaki te lelo yo bomoni bino moko ke internet ekomi na rapidité Joseph Kabila Kabange akotisi biso na OADA elinko banini biso nyonso ba congolais soko ke à l'étranger ozali sous na fouste parce que bokomi ko parler même langage na bamboka nyonso komi ko tambola donc Joseph Kabila bimisi biso na vase pa etozalaki bloqué Joseph Kabila Kabange a pesi biso facilité pour to zoba sim ya communication bino mo boyebi na deuxième république pour nous voir télécell il a fallu qu'on débourser $1,500 américains mais lelo avec Joseph Kabila Kabange 200 francs congolais ozana sim na yo bomoni bino moko bandeko biloko belé Joseph Kabila Kabange asali a continue biso babilanga moderne lokola bukanga lonzo ba hôpitaux moderne o tozobeka lokola cinquantenaire école moderne biloko ezali ebele moya kotanga nyonso ezali te mais Joseph Kabila azongisi biso transport en commun boyebi bino moko ke na tango ya deuxième république transport en commun ezalaki susté mais Joseph Kabila azongisi biso transport en commun à partir ya wana tobengi Transco nde ngai tango na moni biloko wana Joseph Kabila asali nde na lobi ke lelo yo il faut la soutenir ye pe na mema batu nyonso epai na ye to soutenir baction na ye na quartier Lutendele Lutes bana ya Congo démocratique qui babikelaka kaka toujours na activité ya bilanga Anyo Mabengo azalaki wana pe commentaire ya Ange Makanzu tolanda Bolayi Bwa Sango. Lutendele Lutes ezali moko ya ba quartier na kati ya commune ya Mongafula. Soki okiti na quartier oyo okokuta ba mama surtout ba papa basalaka activité ya bilanga pona kosunga mabota na bango pe kolesa population ya nzinga. Kuna okokuta ba matembele bandunda légumes nyonso okozwa yango awa. Kasi ya pasi ezake bisalelo ya malamu ezalite ba papa pe ba mama oyo basalaka activité ya bilanga awa ya Lutendele Lutes bazali kolela po ba Congo ezalite na micro ya Magwa Basango boyo kabango moko ndenge balobaki. Ba bilanga oyo esengaka po ezala kitoko il faut entretenir yango bien. Bandana na fumier, tout fumier, de l'oni. Bon, quand on est ba fumier ça moi passe parce que ba faire mes apena mingi pétate. Et mususu boko ndo zo ba fumier mo musika. Bon. Ati mususu pe bazo kokate bazo sala mingi na engrais chimique. Lokola ba urée ou bien ba NPK. Mais ba bloko na pena mingi pétate ngana mona ngoza kitoko pétate parce que et comme ça ma belle pauvre. To singa aide. Akuma ko soutenir biso na musala po biloko tozolona tozolesa population tozokende na centre ville population pe ya entourage aux alentours awa tozoliango na mwana ko développement ekota na moko bato bakofinanse makambo etali agriculture bino batu oyo bolukaka esika ya kolona esika ya kosunga yango yo sunga ba mama pe ba papa na ba utili ya bilanga ekosala bango kitoko makasi o tolobaki te tolobi Talon ezali parti ya sima ya chaussure oyo e permettra ke likolo ya moto ezala likolo. Chaussure à talon ezalaka utilisé pona ko améliorer taille ya nzoto ya moto pe epesaka décor soki moto alati yango. Esengeli koyeba ke talon ezalaki créé vers les années 1660, première apparition na yango esalemaka bongo na 15e siècle et pas ya cordonnier Nicolas Lestage
yende afabrikaka po na mbala ya liboso chaussure ya talon. Nzoka nde chaussure ya talon ebandaka na mesure de 3 cm kino na 15 cm selon culture pe modi ya mutu oyo azali kolatela talon. Tozali na talon abattu, talon aiguille, talon baraquette, talon haute italienne, bobine, talon compensé, talon française, talon collant, pe talon recouvert. Kasi selon ba étude menée na association orthopédie ya New York na États-Unis, chaussure ya talon marque aiguille pe talon haute ezali déconseillé po ezali kopesa ba forte douleur na mukongo na makolo pe epesaka déformation na ba cheveux. Kasi biso awa na ville province Kinshasa ba jeune fille balula na bango ba talon okomona mutu asalaka na ville alongwe pa na bango na Kingasani kino na ville na talon nzoka nde ezali déconseillé talon esengeli elatamaka na ba soirée to pe esika muso zali kokende tiaka lipapa ya se na kati soki okomi place esengeli olata talon olati po talon ezali na yango mabete kasi ezali pe na ba inconvénient ebele plus tard okokoma na problème ya ba makolo batela santé na yo lata talon avec modération. esilaka te esili magazine d'actualité ya RDC Basango esalaki nga obensai na motema na bino nyonso boselengonaki baike mpona kolanda biso pe esali magazine d'actualité ya RDC Basango nyonso esengo nakoyamba bebe kitoko ya mama Balbine tika ete azala le bienvenu awa na kati ya mabele ya bakoko betu Kinshasa bampangi wa Basango kaka oko zisweme Salanda tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro